ezalaka esengo mingi ya kotelema liboso na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance na fidélité ya kolanda mbonda ekolo et surtout que tosalaka nyonso ya kopesa bino bainformation moko sur et à temps réel yango tokofungola d'abord édition oyo ya kopesa mbote na Congo Kinshasa mpe na Congo Brazzaville ya badiaspora partout bisika oyo bozwami. Avant de faire la édition de l'édition de la grande ligne composée édition de l'enseignement est service national et aussi conseil Makuna la Okatanga la présence de le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beaucoup d'éléments au bien intérieur de Jacques Mel Chamani Azokita à Kosolola le gouverneur de la 26 province pour Mingi Babeta Masona au Italie si Assimagé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élément au Bakuluna Mbandaka bakeipe koza idéologie kuna la Kanyama kasi c'est pour ko bape ba bâtisseur na mokolo ya lobby Moteli susu bandeko la ngai botela ndenge to fongoli édition la biso na élément au boye bape ba difficulté ya évacuation ya ba produits agricoles pour comme un centre de consommation entre Grand Katanga na Grand Kasai et Kolobamali sous pour le chef de l'État mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi commencé jeudi train à service national na Garia Lubumbashi botala ndenge nini akoma kilobi kuna la Grande Katanga et kindeli avec impact na idéologie ndeko ya Congo botala avion oyo boyebake eza visite pe symbole mokonzi ya mboka awuti kokita lisusu na Lubumbashi depuis awuti kozala réélu pour un second mandat. Bondi melangai ke awutaki na Pretoria kuna na Afrique du Sud esika wapi awuti ko assister na cérémonie ya investiture ya homologue na ye Cyril Ramaphosa oyo awuti pe kozala réélu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awuti koyamba kitoko na tarmac ya aéroport de Loigno liboso ya gouverneur ya province pe ba pesa ke ba fleur kitoko ele mwako la kisaeke bayambiye avec impact na idéologie. Le chef de l'État a pesa ki bambote na comité d'accueil oyo ezalaki constitué na ba autorité provinciale na ba membre ya cabinet na ye comité provincial de sécurité, député P, ba ministre provinciaux, na ba personnalité ebele. Bondi melangai ke mokozi ya mboka azakuna kaka pour la visite il y a 24 heures et surtout que azakuna po na kopesa na service national biloko ya musala ebele, locomotive, na ba wagon, biloko oyo bazui et vraiment kosunga service national ndenge bazalaka na pasi po na kokomisa biloko na bango na ba destination surtout ba produits agricoles na ba centre ya consommation dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasai. Service national, baza organe moko paramilitaire donc baza wana po na kosala nyoso ya kitoko oyo et kosala kemboka ekene liboso. Très bien que j'ai dit bâtisseur bakozana honneur surtout la cérémonie ya lancement ya train na yemoko mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango pe biso tobetisika kambonda tosika kaka o état national service national boyebaka le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kosala lancement train service national oyo eko permettre basalaka ba évacuation ya biloko oyo baza kolona po ekomba la mazone ya consommation tozwa élément oyo ezali proposé par Egrine Mateta. Au profit du service national,
Il est aux côtés de différentes personnalités, dont le commandant de ce service national. Alors, nous vous avons dit que les gens qui vont prendre en charge cet équipement ont été formés en Afrique du Sud avec le financement de la République du Congo. On va nous donner les caractéristiques de l'équipement dont il est question aujourd'hui pour l'inauguration. Gustave Kakala. Oui, les caractéristiques. Nous avons deux locomotives de grande puissance. L'équipement a été énuméré par les commandants du service national. 40 wagons fermés, 40 wagons ouverts. On n'aura pas à débourser autant d'argent. Ce qui aura aussi, c'est l'impact sur les parents. Tout cela pour soutenir la gratuité de l'enseignement. On va aussi imprimer les cahiers. On peut imprimer les cahiers là-bas. Tout ça pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Il y a aussi un accent que je voulais mettre. C'est le président qui est à l'intérieur d'une des locomotives. Non, il n'est pas encore là. Le président est là en train d'observer les manœuvres de ces locomotives. Donc, oui, voilà, donc c'est cette manœuvre que l'on attendait en présence du président de la République. Ces locomotives ont subi tous les essais techniques possibles pour s'assurer qu'ils sont en état de rouler sur ces routes. Ils sont même déjà allés à Kanyamakatese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction, qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici à Lubumbashi jusqu'à Kanyamakatese et faire de même pour aller dans la direction vers le Grand Kasaï. C'était le plus gros problème du service national qui tient beaucoup au calendrier agricole, un calendrier qui est très strict, qui ne tolère pas des ajustements. Vous devez avoir les intrants au moment voulu, en temps voulu pour commencer l'ensemencement quand il le faut, et vous devez évacuer pour laisser de la place dans les entrepôts. Membre du bureau de l'Assemblée nationale bazalaki autour de Vital Kamerhe le président il y a institution de chambre basse ya parlement masolo ezalaki ya kosala évaluation ya ba sujet ebele oyo elobamaki la session euti kosila to na ndenge nini mwana mboka Jacques Anjoli ozali rapporter ndenge apesi ba détails. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21 et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement, Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau du rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays.
VPMia intérieur Bonamboka Jacques Mene Chabani Autiko Solola Naba gouverneur ma province nyonso na idéologie à Koyeba Koyeba si axe majeur oyo et ça constituer vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po bakumbela yango kitoko avec impact na idéologie. Neko ya Congo boyebake les patrons territoriaux mwana mboka Jacques Mene Chabani Aouti kosangisa ba gouverneur na ba vice na bango po bazala la session oyo ya formation oyo eko permettre bango ba kosala musala kitoko donc na même morale na mokozi ya mboka bondimela ngai ke ba gouverneur nyoso ya 26 provinces bazala ki wana elongo na ba vice na bango bazwa ki ba orientation ya vice premier ministre en charge ya intérieur et sécurité mwana mboka Jacques Mene Chabani masolo ezalaki bazwa en priorité ba si axe oyo eza ko constituer vision un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Yakoba ezake ba représentant ya chef de l'État dans ma province bazui idéologie oyo et kosala ke bakumbela masolo kitoko avec impact na idéologie. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un lendemain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au-devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Awa masolo eza semoko population aza kozela sécurité nae ezala assurer la contexte moko ya kitoko kosanga la boye eza kitoko mais ya koleka ezande réalisation ya nyoso oyo bouti koloba ekokisama yango nde biso betisipika kambonda. Bango Matali na champion de Masoro État social à la République démocratique du Congo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise Balobi ceux qui ont continuer à 500 fois congolais par jour et pour permettre la fin de l'année on se peut la éloigner les mots pour on va appeler ça confiance par le bango parce que jamais qu'on a la dessus tout dans l'élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamu kapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki
bongisa bonne année ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani akoki lisusu te ko-engage gouvernement ya République démocratique du Congo démission oyo mwana mboka Stéphanie Mbombo akotisaki bandimi yango avec impact pe idéologie malgré toza koyeba te le pourquoi ya démission na ye. Mwana ya Congo bondimela ngai ke une semaine kaka après investiture ya gouvernement soubinois na Assemblée nationale mwana mboka Stéphanie Mbombo ministre délégué environnement en charge ya économie du climat ye andimi na ye kobima na navire oyo eza kokumba gouvernement communiqué officiel oyo eza signé na cabinet ya premier ministre elobi bien peu clair que ministre asali démission na ye po na ba raison oyo eyebi kaka ye moko donc bapesi vraiment ba détail te cabinet ya premier ministre elakisi ke lettre na ye eza ata la référence moko te communiqué yango eza koloba bien que Stéphanie Mbombo akoki plus jamais ko engager le gouvernement de la République démocratique du Congo donc kopekisa oyo bapekisi ye eza kolakisa ndenge démission na ye ezombi en considération yakoyeba eza ke avant azala nommé ministre délégué na gouvernement soubinois mwana mboka Stéphanie Mbombo azalaki ko occuper poste ya envoyé spécial ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na masolo oyo etali klima yango pe biso tobetisi kaka mbonda ekozala mbala liboso conseil patriotique chrétien ebetama à la carte de la République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa ekozala bongo le 29 juin 2024 na église Emmanuel Church au ezali na Mongafula mingi na entrée la commune ya Mongafula na 15h juste avec la chantre de l'Éternel maman Martine Wema soki ozali vraiment que au milieu du ozali vraiment moko o mibenga be pa nkolo zala o honorer bango na conseil patriotique o ko permettre que Congo ait fait bénédiction et kende libo sotro na élément au signé Benjamin Kilunga Makabola bisote Shalom peuple de Dieu, shalom chers compatriotes. Ngai maman Martine Wama, moi c'est le pasteur Yves Wama, oyo ayembaka ba chanson patriotique. Nazobengisa bino le 29 juin oyo, le 29 juin na église Emmanuel Church. Na 15h tozo banda concert na biso patriotique. En tout cas boye le monde ndenge Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Yango ne to sala le 29 juin. To sala to bondela pona mboka na biso. To sambela to lela nzambe na nzela ba nzembo ba chanson patriotique o na Congo ezala lango te. Donc eza premier concert patriotique o ekozala na Congo o ekozala na Congo. Yango na bengisi bino ba congolais nyonso ozala na Bukavu na Goma ozala na Kisangani ozala na Bandundu ozala na Bakongo ozala na Équateur boya tokumisa nzambe le 29 juin Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Entrée ezanango ofele entrée gratuite nde baloba na français biso tobenga entrée ofele tobengisi bino boya tokumisa nzambe elongo église Emmanuel ezawat ezali na Mongafula na arrêt commune car so comme na arrêt commune au comité l'église en face ya station Engen oza na arrêt commune nzamba pambola bino mutu nyonso akotama kolola e na mukola concert apambolama na kombo na Yesu. baza ebele ba oyo bakokoma babatiseur tout oyo même mbandaka bandimi
kosilisa kuluna kuna surtout na badelinquant en tout cas boye bake bango presque nyonso bakangi bango pe batili bango bakei kanyama kasi c'est po lobi bakoma utile na société tous les éléments au signé Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Mwana Congo botala ndenge commandant un service national azako kitana avion oyo boye bake toza awa na tarmac ya aéroport ya Mbandaka bilenge ya mopazi oyo bazana esengo ya kotika bandako la bango po bakende na centre de formation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Kanyama Kasese Kulende baza koza formation na ba apprentissage na ba métier ebele pour ba misusu bondi melangai ke ezabongo délivrance na mwana liboso to botama mibale quelle délivrance ba délinquant oyo basala ba infraction ebele ba kokende koye kolape kosala ba travaux communautaires. Le général major Jean-Pierre Kassongo Kabwik a pesi ba explication ya ba démarche oyo. Nous insistons et nous disons, nous sommes le service national. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Il faudra peut-être préciser un élément. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous lisez, vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Il y en a qui sont d'origine d'autres provinces. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. À Kinshasa, la ville cosmopolite, vous trouvez ceux qui sont originaires du Congo central, du Kivu, de la province orientale, ainsi de suite. Pas à une province de manière exclusive. Awa makambo ya koloba ezate ke o ba cible province boko. Non, non, non. Ezande likambo ya kokanga ba réseau ya batu ya misala ya mabe po bakutana la rivière ya mibe kwa l'état likambo koloba te ke o ba cible province la biso jamais parce que mutu nyonso oyo azala misala mabe aebake rivière ya l'état nde ekosukisa yango pe biso. Tobetisi kakambonda. Ya solo ozala besoin kosalisa ba reportage ya ba mariage ya ba activité ya ndenge na ndenge pesa confiance na mbonda ekolo agence ba kosala le professionnalisme ya moko ya kitoko na ba reportage na yo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Tokende tiko la province ya Ituri boye bakekula mingi na ville ya Bunia. La police a aussi kokanga bamiyibi criminel, assassin, bref, batu ya mabe oyo baza komema insécurité kuna la ville ya Bunia. To na élément au signé encore Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo boye bake likambo ya sécurité awa la République démocratique du Congo eza bongo affaire de tous. Botala bilombe oyo basuka na miyibi babandi na ba criminel misala na bango se koyiba lokola biloko oyo boza komona nyonso oyo eza koleka la province ya Ituri na ville ya Bunia pe la police atie bango maboko yango a présenté bango liboso ya gouverneur militaire bino moko boyo kanenge ni limbonda ebetamaki. Non seulement ces gens-là ils volent mais en plus ils commettent des viols et ils commettent des viols dans les maisons des victimes où ils violent maman, jeune fille,
même bébés. Ils sont tellement dangereux. Heureusement que notre police était en train de faire un travail de fond. Et vraiment, je vous présente mes très sincères félicitations. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Et Seigneur Bake, Bakolo Biloko Bisusu, Bazaki Biloko Labango avec impact dans l'idéologie Koutou. Procès moko public et Kosale Mapé, Yako Kamwa, Ezame, Nabana 13 ans, Bazala Kataba Ekiri Oyo Makambabo, Ezako Sala, Soni Namawa, Yangope Biso. Communauté Sion du 7 d'Israël, Bazako Bongisamo, Bangela Milulu. Oyo eza prévu la date c'est samedi le 22 juin 2024 la place Imka ya Matonge bondi belangake ba chantre ebele ba kozana pona ko honorer journée wana eleka kitoko avec un partenaire idéologique on a élément au signé Mwana Mboka Jansi Konde. Événement pour Nabana Kinshasa Brazza communauté Sion du Saint d'Israël. Oyo Ekumbamaka na Mosali Nankolo les patriarches Dr Joshua Nkosi Boyebake Baza Komilengele na Mobangela Milulu Oyo Ekozala Bongo Mokolo ya samedi le 22 juin 2024 Mingi Bakolu Kababa Esika Pimasolo Ekotambwisama avec impact de l'idéologie Yebake Masolo Ekozala Bongo la place Imka Mingi na Matonge. Yo moko yo kelangana numa eloko yo. Si quelqu'un manque, if anyone lacks, il demande à Dieu. On vous a enterré. Jesus quer localizar onde você foi enterrado. Où est-ce qu'on avait enterré votre bénédiction? Onde foi enterrada Neko ya Congo, mwana nzambe yebake. Milulu wana ekozana ba chantre yankolo ebele oyo. Ba koti à présence de Bangoana. Lokola ba invité des marques Mama Flor Memba Masala. Ça est célébration de la nation du Saint d'Israël et le monde docteur Yoshua Nkosi. C'est samedi 22 juin la victoire na Imka Kotanga tena na yakina na Mama Flor Memba Masala. Na kozala e bongo. Les pasteurs Mosali Nankolo Henri Papa. Chassa et le monde Zion Church na papa na biso Nkosi. Donc l'évangéliste Moïse Batuta Moïse Nankolo Oyo aebaka avec impact de l'idéologie. Il y a vraiment un belé pour le 22 samedi le 22 à partir de 12h. Et le monde pasteur Nkosi Matéa Loyembo tozara pour adoration pour la louange c'est quand Zamalola à Pamela Makasi on est ensemble il n'y a pas de souci. Na le pasteur David Ilunga Bondi belangake nyonso ekokumba malakitoko na loboko ya nkolope ba miracle ndenge ndenge ekosalema wana yo mwana na nzambe yebake milulu ekobandela ngonga ya 10h pe ekosila ya ngonga ya 15h boya ebele po nyonso ekoleka kitoko yango pe biso tobeteli bango kaka mbonda. Donc comme la saison elanga esereto ba importance ya fruit parce que ezoko sunga mingi na o etali ba vitamine ya ndenge na ndenge la kati ya santé na biso ba tutona na élément au signé Wilfried Samba et Benjamin Kilunga encore. Lelo na Kinshasa ba kinwa ebele ba koma ko sepela bango na fufu elala ba susu kutu ba pesa ngo kombo hamburger ba susu ba benga kango shawarma. Yoka santé ezalaka na prix na saison nyonso esengeli ba fruits soki ebimi olia yango po fruit vraiment epesaka nzoto makasi ebakisaka pe énergie mais lelo bakinois babunga na bango rumba alia na ebude ya fufu te keso mbalmanga alia saison ya manga yango mais batu ebele bozali komona ba profitaka na bango nango te tala oyo kutu azolia na elipa o mususu azomela na enchi kitoko te mabe makasi. Ba importance ya fruit te ba fait fruit ezali fumé ya nzoto ya moto mais moto azoko préférer kaka lia fufu parce que fufu azomona ngo eloko moko ko contribuer eloko moko na nzoto mais nzoto eza amidon eloko ezopesa moto moi fumé moke na nzoto ezaka pa masango mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala moni fruit asomba te
même anana akosomba ngo te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo mpasi mingi mpo baza ekotya ide nango te bayebi te ezali proteini na nzoto ya moto ezali konuri moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu po libumwe tonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka anana savuka mundenge tokosenga na bakinois boyeba kozwa conscience professionnelle ekozala kitoko makasi pour la santé n'a pas de prix. Tala ndenge tokomi na suka émission mokolo oyo tokokambola boye te sapu auto tosala ya bino barappel ya batitre boyebake lancement et très service national euti kosalema avec impact na idéologie na présence ya chef de l'état kuna na okatanga mpe bondaki elema oyo premier intérieur mwana mboka Jacques Chabani azaki te akosolola na bagouverneur baprovince nyonso na estikaka ya kobatela si axe majeur ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi chino moko bondaki elema oyo bakulu na embanyaka bakei kanyama kasi sepo bakoma mpe lobi babâtisseur. Merci de ndenge bozaki ebele ane toboucle complètement édition ya biso ya mokolo onga anene oyo nakumbelaki yango avec impact na idéologie boyebake édition na nsima ya bacaméra to mpe réalisation ya montage misala kitoko ya mwana mboka écrit na matete mpe etambusamaki na bandeko bazaki zingazinga na lokola bayani kaloso na Benjamin Kilunga na Wilfried Samba me abondibelangaki en tout cas à tout moment soki bozali kosabone na chaîne YouTube na biso eza kopermettre biso totravaille mosala mo kitoko mpo totape avantage d'une manière à autre et surtout que bona biso biloko na bino tokolekisa à la prix moko promotionnel. esengo na bato oyo babimaka journal ya modekolo ekotala babotala bango na ndenge moko ya kimia kolo nzambe apambola bino ngai na bino tokutana prochainement sokolo yesu azongi te. Je vous aime beaucoup plus. Bye.